beaucoup Bianca Zanga quand de lobby wa question nanga ba réponse d'ailleurs maman Bellevue a commis mon aîné au déjà affiche à pamba ba personnage au bazana mon aîné ba o lobelo ni bazo inspiré on a ni film et les kandenge nini d'abord biso pas na biso échec et bi Bellarte. Bellarte tu as toujours na réussite parce que force à Bellevue de ça le biso pe toza la bo ba biso to zaki na maman o azaki mayele te biso pe to ngeto za ba lokwa ba l'autre là Dieu merci toza na ligne malamu yango mon négativité échec ça ya biso te en tout cas ba tout consommer film na biso to basé na distraction te film na biso ezokota mon yaya nanga nana ozale né na film nana za né na film nana za yaya nanga na film en tout cas to beta cité botala mwana mwasi aza mukonge ngunzama mwana nani lisusu mwana mwasi aza elongi mabe lokola botina basoda alinga kocha biso na distraction to ana tankutu ya yete likolo kilo makasi mona babi telle mère telle fille donc c'est pas nous c'est la ressemblance de leur famille les mauvaises tailles les mauvaises beautés donc tant pis bijou la reine a bengani ba on a ba keto nae ya Richard Mukoko tant bijou la reine a bengani na ba keto nae comme ça qui bango lokola omoni basi so ba kitoko mingi bo répéter place mo ba patron ba yaka mingi ko lia ko mela maman président ba ko mo bana zu ozo linga siko okomo bimisa bana lokola ba sendi ko finga bana na miso batu ko zwaka elamo pese yo yaka ota mwasi mbinga bassin ngamba mwasi bongo ozo finga ke na miso batu ozo ridiculiser bango en tout cas Orange na Chloé ba kokaki yango te ba bino tameto longwa ni ba yake pa ya Richard Koya Chloé na Orange pa ya Richard nde ba ya ko memanga pe pa ya Richard place na ko ba ya Richard mais ba film ya Richard nde na participer te mais que chaque tournage na bango place baza na bango ya pa Chloé na Orange pour bon ba avec les camarades nanga est-ce que Zuma za mayele te yo kan te lo na malongo ba mnoka Zuma za censé Richard Mukoko azala négligé azaki ya Bellevue baza tata mona Bellevue maman moko ya Richard azala famille na été babilo ni bazuma wana bino boya loba Zuma yo mona nukutu bocho kufe na matanga na bino kuna boke kunda mutu na 207 tika bo cercle na kata 207 ko Zuma bo ata na mbonga corbière te oyo lobela ngote mida yo misro la finga ndoki famille bakanga ndoki na ba Congo okosa kabiso yo uta ndoka yo pa uta ba Congo mida yo expliquer biso misro lo pa uta ba Congo te mida ne mta uta ba Congo mwana moka bino na ba Zuma ba référence nini bwana on a Kinshasa awa boya osela kabiso babilo mo ezanga te muto ka Zuma za censé Zuma ne loka malonga te ko bima na munoka Zuma eloko ne kitoko sila loba po o batune ba Olanda exact baza eloko kitoko exact ata o ba loba te mutu lokola Zuma la fois o sala analyse mo boy ko ya ba boba ya ba kizengi ata mutu atanga so ya ko sala analyse o Zuma salite Richard Mukoko azaki négligé par Bellevue quelle relation entre Bellevue et Richard Mukoko le problème c'est ça boloko kuna kyo azolela nde bolingo na ye Bolokoko, tala mwana cercle tata Nyongo. Yo no ti lelo nanu si la personne bongo ke sisa nyonga tata na yo. Beti lelo pesa ke mbongo wana ke sisa. Tata no ba zo bua kaye moi o cercle da se longa ba kundai na mabele. Ozo kata sote ba longo na bilamba tata no ba kundai mutaka na nini. Po cercle nyongo ba zo cercle na ba. Ozo kata sonite. Yo betara to roza madame. Fo zong ta cercle tata ozong ta tata la kata nzoto. Na mwasi na mobali ya mutu. Madame abota na mobali ya mutu. Ya. Oboti na mobali ya batu mobali na pe mwana mukie mwana 19 ans. Ozo kelango ta sonite. Mwana veni mwana mukie bonga ke ko twa mama mukolo yo ko sabatu yo sa 19 ans ta munoko ko ngulu munoko wana na makolo wana eza mwana 19 ans yo munoko na makolo wana makolo wana ko apukwa ni ati mungu munene lokola 4 makolo misulolo
Bozoya kokosaka bato pe kende biso to bana Disney yo mona Disney va yo boloko ko mabundo nde moto afula moto ozokela ngata sonité. En tout cas, tous un événement kaka moko événement de l'année où ils le 29 mars na showbiz to somba penza ba billet parce que événement est très important pour tout le monde. En tout cas, to somba ba billet pour vous la décider vraiment boya ko mona ba star na bino bolinga eza occasion muto mona madame Belvité muto akota showbiz té eza occasion na $10 ya pamba VIP $30 to kota vraiment et ko la bien makasi to soutenir kaka star na biso tombo la star na biso na kombo ya maman Belvi. Merci beaucoup. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belvi TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui oyo vano fingi Belvi kende ko finga sila muta kocha ebino kuna esika basaki nini esika basala be de consolation papa ba lesa batu spaghetti na mikate yango bula mikate na ni décoration ya ni spaghetti go ezaki mikate na mbala ya suka kalinga ya spaghetti mbala suka ni mikate na place batela batu saucisse batela batu mikate na mbala sukali tala na musuni ezate auto botonga matanga tata basila matango mbongo ndenge ekota kito olia mbala boye ndenge nini boke no sala place a sonne esika botu ko sala fête bokanga miloka ba sardine na kata ba boîte azuma bo sila mais aveni na bango makasi bonga za na place boneli azalo mbwa quartier ko yali aneka na fula quartier sila ba bonga makasi ka disi la kesa événement wana OK ya Richard azaki grand frère ya Belvi ya Richard apportant un plus na Bellard ya Richard à part théâtre zaki na ba vie privée ne musa banda sala abana ko se baser trop vraiment te et comme na tamo be akoma ki na ma responsabilité mon niveau musala théâtre bana su ko simba été na moment tango Belva comme akoma ki na posa ya Richard ba moni ya Richard ndenga tourner te ba moni vidéo zo circuler récemment abate entre ya Richard na Belvité pourquoi boyo lo ba sauti sibino kati so si la liaka batu Belva liaka batu olobi si so ki bino wa mutuna bino bobi ke si la liaka batu yango bino boloba Belva liaka batu pourquoi bokoko ko memisa Belvin kolo yo mida yo foza na Kinshasa bango mibale za mida tu sens pas bien c'est ça que tu veux dire nzoto na ngo simba te. Attends, il faut, moi le premier année, tu te sens pas bien. Au lieu où il a venu, quel est l'hôpital? On t'examine. Putain, on a ok. Bonjour, venez, calme. Moto, monde sont là libre kingo. Ah, faut pas exagérer, c'est bon chérie. Ah, non, ils sont là non, quand tu bien, tu as au monde on va dans ce bagage. Au moins on va dans ça bagage. Maman, oui. Va le connaître. Mais j'en ai qui sont. Fais pas non, attends. Maman. Ici. Papa non, ok. Chérie. Viens non, viens. Olinganga te poani. Et surtout maman Olinga te po atel lingyo PTC lo te mais galanterie oblige. Au fouti moi ça vandi vengo telemisaye yo vanda. Kite mo yo vandi ya kam kite musala. On a ok nanga. On ande o changer $1000. Ah ya ka nyo chance. Vanda wana. Te non kende. Qui tu es là qui te cop?
Qui ça demande des awards? C'est bon. Nanga basu aboete. Yango na sala ko ni nonso na ye. Comment on s'en est non ici? Libérer ngala kenanga pardon. Il va na perso balanga jola bana. Balanga jola se. Libérer ngala libéroni. Ogange na aboete puis que mutu na za faute mo ogange na misu na ye. La gangue est na bien bien chérie. Mariam. On a bon comprendre bien place na. Non so la makambo est important ta yo moko. Et on quand on dit que na on pantu so. Qui na pina poussa na so mambo est important yo pe aka so. Non chérie, ils ont ça là, c'est normal. Donc ici, regarde. On a ni somoni boina bozo pour na malmo na miso. On a pour attendre non que vous sortez bon na libéron zambo. Je dis $100. Pendant l'examen non. C'est là non bon non. Mais na tikali chemin $100. Ah, Pierrot, banda bio bébé ça. Ma 100 jours là. 100. Pierrot pourquoi ça? Bon, tambola. Ah, là tu reprends les autres dessinés. Attention moi là. Ce qui n'a kangi yo, ndenge na beta yo. Beno beto. Bé, elo no sali. Pierrot. Te ko no Pierrot TV oye mo na terrain yango bakiti ya misatu. Mo mère vande hotel mise po vanda bakiti musu eza. Mais voilà moi c'est nanga ko. Moi c'est na be makangu na. Azana problème na yo. Aya na problème na yo. Aya ndo offrande. Ati offrande akei. Et c'est normal, tel normal. Peut-être na libilo ko na te. Na libilo ko na te. Man na bêtise bon te. Ouais da suka na bêtise. Mais non monte pour na respect na yo. So ba yega la 100. So ba yega la 100. Sur la question on peut c'est 100. Et rapport maman 100 jours regarde. Il y a problème 100. Ozomona comment bokoza na courage mila na essayer kuda oza mukuzo kwa katikata lilalo za mwasa soni yo mutakale samo la Kinshasa ba matuza ba kicha ba kaleso ese luko sila makata papi mobali lelo mabele kwa lituka bangala ozo ke na ngata mabete mozo ko luko otuka mutu oyo azana pasi yo kanisi gesto belva sale on ba comédien combien to chaka sila zaki présente anga ça la geste ana belva sale toi yakate ça geste wana te ozomona mais pourquoi bino bozana pona ko accuser de comme mabebe nga toujours ka koleta madame Belvi so ici la tambola mabe madame Belva tambola mabe il faut faire attention liwa ya papa na biso Richard na madame Belvi ezana rapport nini on négligé par rapport à quoi lelo comment Belva zaki maman Richard to nini sa Belvi ba charge non c'est tout la maman chose vraie Belva zaki maman Richard to Belva zaki le qui propre Richard to Belva zaki ya Richard non ils a collé tout comme pas ko le kanabela tout comme pas ko le kanabela te bolingo bo lati se casquette mobo ya yete poani. Oh, mais non! Belvi, franchement, bon, comment les qui ça? Le président de la République ou Azobouka nzete mbongo na nzete problème nyo c'est mutu frère de Belvi nzoto to. Ya soka ko sunga et ça par rapport ya amour de bazaki grand frère na petit. Mais c'est obligatoire. Avant de atala bino grand frère oyo a cha Pierre trop. En tout cas mbongo liboso ba ko tele la morgue. Ya kwa mbomé fait mbongo na ngale kiné petit cœur na ye. Elle a fait ça. Asalongos ni matalana apesa kutu mbongo caméra ezomona te mais bino bozawana seulement pona kolobaka ba boba yango moni boyobonga te boana TV boana poto mais bo vanda ka toujours na ba foyer boko tala esemida bo silama na komba Belvi soki bozo yoka te yaya bino bana poto biso twana Kinshasa tozaka na sile oyebi nga pe na prévenir bino pour na sila bo sila ma pour na Belvi pote le bito zaki na mukolo na talita ya mukolo na leli. C'est quand même famille. Mais comment on a zoom analyse à sali à la quoi lobby Richard Mukoko a koufi pour la négligence à madame Belvi. Est-ce que zoom a zéna pas mais est-ce que zoom a mayele muto ko la zoom a li bandi muto ko la brique. Aussi la mabolo ko la zoom a moi sina mobali. Au moins que tango bota ka mutali bosa ko pesa mana kindokeza ka zoom. Ta bosa la soso la bina kindoki. Bosa la soso la bina kindoki malembe bo épargner ma comment madame Belvi c'est bozo luka bolokoko ngala ko toucher na bisa ko ndumba mama no abota wana babala yete kende ko lukela ye alliance
olukele tata moko mukolo akoko ya fazer alaita mama bino alliance kema na komba Belleville boloko koni ya mandumba salite ta munoko lokola po ozoka ngata mabete yo sakana yo mona mama no no charity mama na ndumba omona ngote ozoya pe na komba Belleville sa muningano ya ngana kasungai bino so bo choquer si la pezarate ba parents na bino ne bat ba yo capacity. Si là na succès ni on ngana ko yoko la lobela si la te si la ze lo côté mama na onde boloko ko mutonyo kwama ta mwana bakundi tata na baona sarkia nyongozo yo ko sabe papa za mettre avocat ndoka papa bino za ki recevoir ako belela abela kalimete tika boy abilimete ko ngabisia bo papa ki mettre avocat tika boy yo ta mono papa ne recevoir azobela ponga bigambela ozoya ko kosa be papa bino mettre avocat ni matanga sonyo na pozo ba mettre avocat ta mono ba wanga ne patata nyama keba na yo na oyebiso wana omoni zuma nga connu une erreur zuma mama na la na maya kalamu mama zuma za na maya kalamu na se ya maya kalamu zuma soki bazo péché ba mbisi bako péché mama na zuma zuma lukozo la mama nona ndako yo mona no kale so malonga zuma na ngote zuma kale so kitoko ya propre ba garçon bazaka ngo zuma na ngote sengla kitoko sengla krato tcha zuma comme jaune mozo na TV pour finga madame Belleville mais faut ça la ndoki moi ça baya baba na sunda kumona mwasi zuma koma olana ba mituka kapela olobi zuma tambo na koma l'école na Mukongo bomona kete zuma za nini te zuma tambo na kama l'école na Mukongo parce que bana ana place olana la wapi wana biloko ni yo mono lukuto wana place utela yango olala ya place ponge ko zoela ko lala kende ko tala place ba bandela émission na première riwana et pas vient nga na tanga kombote na PC ka mbote na première riwana kuna place ba tourna kana zuma ya kawana 6h ba PC place ko sokola pas gérant ala teliwana abonga meliwana ameleli tiwana azozela batu sko ba na ko ya pasa l'émission ozana na place fixe ko lala te ozuma peka no chelo mutoye makembo na tata kembo ozuma peka no tebongo apoli ko na ngo calculer 19 OK bière ya turbo na efomi ya 2500 de turbo na 2500 ya action OK ko mela liko na ngo sina maboma kasaka barate aza événement kuta njoto ne moko osala ngo kitoko te bosuko bango ndo lesa bango ni wasaki événement njoto kitoko te robi na bango etiki likolo tika to vanda robi na loka Antonois onde mutu basali mulongosi omonde bazara papier ezela te papier o linga bo nguba usukala nakati tala bo kebaka na bino bikoloba te bongo na tali ya ndenga ya kilobi na butu na tali nga chela mopono toni différence ya na ba bitina kingo makasi ndeni non on dirait chemise ya chiffonné mais nzoka kingo nde komi chiffonné okovana na ndako te ozui 14 couches à fort de to tie otili kona ozui 120 nani 12 yango métis otoni nyango oza mabe en tout cas fana no na ndako saka ba video na ndako poza moto na tali likolo yango na kolango alataki au moi ça sono bina na calculer ce que ba tchela mopono batema na mopono na biso wana la ressemblance Hello, tomoni miniature mati madame Belleville na individu moko na kombo soki ya MK o alinga ya luka ba bezi ya buzoba na matanga ya papa na biso Richard Otto benganaki mais ko bengana nyonso na ko supprimer ba vidéo na ko senga ba pardon na alobi en ta bimisika wana pourquoi bien kazanga lelo azo manquer madame Belleville respect na niveau mususu mwasi azanga taita iluko misi lolo na kombo ya MK obinje mobo wana banema kanga lipeka peka tena linjanja akoma sardine soki sardine bot MK wa Mukongo muneno nde bajiti ozo kata soni te binga sona lokwa ye atanda ba video na tie wana anga po yesu ko buneke a gagner ozo kata déjà bo biso nde to gagner yo to boyo on biso to boy ko filmer ngo parce que to mona ko za lokoze lokote mo to peso makambu ozate wa muta makambu te likona to ko kabola gloire à Belleville na yote
Obi, tant que kota king. Nga mona ketenga azaki beaucoup plus na yo to beaucoup plus focalisé na réunion oxygène na sala hein maman na moni ya bilamba o ezaki na singa ne bombaki ne maman ya prince maman ka prince atemi yo longwa vidéo wana ko ona longa vidéo tenga na filmer ça c'est comme belle vie to comme c'est si là rien naturel ne belle vie qui naturel bongo si la wana atia botete ata ba Thérèse wana ba Gabriel wana ba oni antoine bo ya boté naturel ne belle bazaki bino nyonso na ye moko bo ya sans make-up aza si maloko banda bota mazaka ya kovanda yo si maole ya na si mekenda yo liboso yo boya sans make-up bino to banda sila bozi Thérèse bozi Gabriel bozi tendresse yo Miss Lolo boya sans make-up na yo moko emika bolole wana ya emika bolole na yo boloko boya emika boya naturel ko belle vue nga zaki bongo sans maquillage li papa na se robe propre kaka boaka mi boya bongo tota bilonge bino ndenge esande bino mama to boya bino bokoki ko ya bino bokoko ya vraiment boko ya place naturelle bino mama bilongi gugu magi olomba yembati basa bilongi mabe misako lia kala intérêt basa kitoko bo lia na intérêt belle vue lo bokoma batuti bino intérêt na bino bo lia nini l'intérêt si la belle to lié ni bon lié merci belle vie yo ma dit la kosata basi ya bilongi mabemba ndeko misala ko lié ya basi kitoko basi bilongi ya magugu bino Emika otala ki belle vie na soni otondeni yo sa comparaison si la belle vie ça mo meka kate bino Thérèse yena matanga yena morgue 14 couches una libanda molile ezali me muto nga na kontinga bo metisi ni na ye awa azaki wana ya ataki na libanda la porte kasi bo ndenge nini bonga pezaka video azate bongo ya pezaka na kozwa ye okay alaki loko mutu mo nini apakoli ngola ngabi yango oyo mama binzambi awuti wapi nzamba lola onje bata bataonda o bapakolaka mabelage ya jaune. Voilà, bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ki lelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino musalande e benga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante pam ce matin de autrement dire la star mamale qui a famille bota la fille qui dérange défenseur ya sir ya Belvic Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne c'était ya Baoba richesse ya Congo nzete ya Baoba aussi maman komi lisusu maman komi biso ni maman komi biso monene to consommer monene vraiment ekozala bien makasi lelo na qui premier épisode de Coco Kota Mkona lilo to consommant vraiment beaucoup à la décide boyebi que maman belle vraiment kota ba film ye aratakate en tout cas on a profité pe ko souhaiter ba sincère condoléances na famille Richard Mukoko Mobimba en tout cas toza cœur na bino nzambele mutu alingi azwa papa Richard en tout cas mingi ya kolobeza te yende muta permettre azwa papa Richard en tout cas nzambe asimba mitema ya bana papa Richard asimba famille na ye asimba mwasi na ye en tout cas eza facilité mais to éviter to koko sani nzambe déjà permettre papa Richard akende atika biso. En tout cas famille Bota événement ezaka moko oyo eza événement de l'année pardon
oyo eza na mitu na biso oyo mutu nyonso azo se préparer le 29 mars na kosomba billet na ye événement na biso ya 7 ans ya Bellevue TV na showbiz to somba penza ba billet bokokutana na ba star na bino oyo nyonso bolingaka vraiment bokozala décité na profiter kopesa mbote nange papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBCJ la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Goulala patron je te salue aussi papa Sam Nkunku le nécessaire Mayaya chérie Jeanne Mboso na kata France papa Kulutu ya famille Botageri Kobetox je te salue aussi Tirsi ya Bawaila bambote na ebele Davina Apoalisation bambote na ebele en tout cas merci beaucoup na ya Marina Laba ceux qui n'ont senga ba merci boye yemoka yebile pourquoi na yebisaki ka merci Marina Laba merci beaucoup aussi à Poutine de l'écriture mama koma lelo na plateau na nga na zanga moko te na zana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga to miko solo makamno sezo le kan internet to solo la matanga na papa Richard to solo la film na biso o mama Bellevue teli biso oyo na marché en tout cas to solo l'événement na biso oyo eza le 29 mars na showbiz vraiment ezoleka ndenge nini Montréal sur oza parole mon nga ifongole nga plateau na yamba mwana suka famille Bota na kombo ya Bianca Zanga Bianca bonjour bonne santé na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe tango nyonso ekoki nayesa bino ntango nyonso ekikoka oui elingo loba nini bademo baza ya kotelema 4 coins ya monde entier ok il faut protéger madame Bellevue il faut combattre la madame Bellevue parce que banguna aza wana ok dans l'événement lobby en tout cas mbote nanu na yemo Poutine de l'écriture ok Belinda Kandi Bellevue télévision maman Moro TV VIP international la reine mère maman Mokondi Nzamba peso makasi ok parce que choc oza nango mutu moko te peut-être bato bayoki na bango choc wana mais etikali yo lokola moi mauvais souvenir moko boye voilà modèle ozalaki na grand frère na modèle bozalaka vraiment en tout cas te merci na honneur opesi na grand frère na biso Richard Mokoko papa na biso Richard Mokoko Belinda Kandi Nzamba bakiselo encore 50 ans na samoyo ok tu mérites ça voilà oza mutu moko boye je ne sais pas tu as la classe nini non tu es formidable laisse-moi te dire tu es meilleure maman du monde non na mona te voilà en tout cas oza fierté vraiment ya ba comédien oza exemple à suivre maman tambola makolo nazo yebisa yo na mitali boni ngai lolendo mutu aza na mutuka abeti jeep kara voilà ebongo ngai na mateli moto nini biso ni atu nini 11 ok ngomba sana eza facilité pour matango si dipina piqué crise nazo ebisa yo lobi dipina piqué crise ebongo yaya na mukolo ba yaya wana mikolo wana bako matango bana ya makolo est-ce que baza pe na bolingo ok baza pe na bolingo wana te en tout cas Poutine aza exemple à suivre en tout cas merci beaucoup na la maman chérie à moi si merci na ya Sylvine Jolie bolanga la bololeng Kemi biki rouge corgé bango toujours voilà merci beaucoup na maman José Lusadisu maman Claudine Bokato la maman Germaine Makese maman Germaine Bidi merci à toi maman Aning ba super maman Ningo ya Putu merci na mami Tadina de Belgique on t'a géré na welo na motote merci na la grande H merci na Evelyne Duchesse Tunani babi vraiment famille Tunani Mobimba un grand merci à notre papa Rombo Tunani et merci à Nanou Lungengo, merci à Pierrette et joyeux anniversaire à Renate Kitenge. Et merci à Bibichu Moussouamba, il peut pas décoration. Merci à mauvais propre Blaise Mokabi et Boni Basango. Il y a Danou Kimia. Vraiment, Pamela Matondo, merci de la présence. Il y a Papa Kouloutou, il y a famille Liboto derrière la caméra. Pamela Matondo, ba question et puis bien. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga quand de lobby wa question nanga ba réponse d'ailleurs. Maman Bellevue a commis mon aîné au déjà affiche à Pamba ba personnage au bazana mon aîné ba o lobeloni bazo inspiré on a ni film et les kandenge nini d'abord biso pas na biso échec et bi belarte
Bella tu as toujours na réussite parce que force à Belleville et ça le lobby sopeto za la boy ba biso to zaki na maman o azaki mayele te biso peto ngeto za bazo ba lokwa ba l'autre là Dieu merci toza na ligne malamu yango mon négativité échec ils a biso te en tout cas ba tout consommer film na biso to basé na distraction te film na biso ezokota mon aîné yaya nanga nana rozale né na film nana za né na film nana za yaya nanga na film en tout cas to beta cité botala mwana mwasi aza mukonge ngunzama mwana nani lisusu mwana mwasi aza elongi mabe lokola botina basoda alinga kocha biso na distraction to na tant kutu ya yete likolo kilo makasi ozo mona babi telle mère telle fille donc c'est pas nous c'est la ressemblance de leur famille les mauvaises tailles les mauvaises beautés donc tant pis voilà c'est le mabe eza biso te domaine na biso te tant pis bien kazanga kolala kolamuka eza habitude te lobi tozaki na okande tosalaka musala na biso message ekotaki oyo information ya papa na biso Richard akufi d'abord déjà désolé ozaki inconsolable koyoka sango ya liwa ya papa Richard ozaka na relation ni na papa na biso Richard après tokota vraiment l'émission na biso ya lelo ya Richard Mukoko vraiment ngai na yebi ba période oyo orange na Chloé ba no tourner pas Bijou la reine tant Bijou la reine a bengani ba on a ba keto na e ya Richard Mukoko tant Bijou la reine a bengani na ba keto na e comme ça ki bango lokola omoni basi so ba kitoko mingi bo répéter place mo ba patron ba yaka mingi ko lia ko mela maman président ba koma yo ba na zu ozolinga siko okomo bimisa bana lokola ba sendi ko finga bana na miso batu ko zwaka elamo pese yo yaka ota mwasi mbinga bassin ngamba mwasi bongo ozo finga ke na miso batu ozo ridiculiser bango en tout cas Orange na Chloé ba kokaki ngote ba bino tameto longwa ni ba yake pa ya Richard koya Chloé na Orange pa ya Richard nde ba ya ko memanga pe pa ya Richard place na ko ba ya Richard mais ba film ya Richard nde na participer te mais que chaque tournage na bango place baza na bano ya pa Chloé na Orange pour bon ba ba camarade nanga bano ya place na ba ki ya Richard na nde pe na ko monesu na Bella to ko mpe ko solo là donc to comme vraiment la relation moi bien sûr à mon nga e ba ke na zaki petite sœur na vraiment on était bien avec papa na biso Richard Mukoko oli mon épée na kimia yaya elo moko na yebi na kanga ayusa biso na ba Chloé alobi vie il faut roboya ka humiliation elo ko lingi ba salo la vite ko sala moninga te en tout cas merci yaya po yango nde sa dinga lona yeba o na zalelo vraiment c'est ça Pamela. OK lelo papa Richard akufi pona nini soki mowe ya akufi makambo ebimaka ebele papa Richard to keliye makambo maladi te to kelelo te du coup papa Richard akufi mais lelo bakomi ko accuser liwa ya papa Richard na mitu ya batu bien kazanga obo yo ko bobo pardon bo excuse nganda ko mais lo mona lo bo molo ka batu ka ba mida ba bato yo nzamba regretaka pourquoi la sala e moto aninga sa bango batu te il fallait sala ta 1000 pati olobi nzamba vandi ma regretaka il fallait sala mono ata mpese pourquoi na kendo sala e moto bato bazaka na ba propos moko boye likambo mo esalami oza ko accuser mutu oyo directement oza même pas d'information sûre Belleville na ya Richard ba na relation nini le problème c'est ça Belleville azaki moi c'est Richard bazaka ba collègue juste que bazaka ba collègue ya Richard azaki grand frère ya Belleville ya Richard apportant un plus na Bella ya Richard à part théâtre azaki na ba vie privée ne musa banda osala abana ko se baser trop vraiment te et comme na tamo be akoma ki na moi responsabilité mon niveau musala théâtre bana suko simba été na moment tango Belva comme akoma ki na posa ya Richard ba moni ya Richard ndenga tourner te ba moni vidéo zo circuler récemment entre ya Richard na Belvite pourquoi boyo lo ba sauter sibino kati so si la liaka batu Belva liaka batu lobi si so ki bino ya mutu na bino bi ke si la liaka bato yango bino boloba Belva liaka bato pourquoi boko
komemisa Belleville nkolo yo mida yo foza na Kinshasa bango mibale eza mida ozomona comment bokoza na courage mida na ese yo kuda oza mukuzo kwa katikata lilalo za mwasa soni yo mutakale sambo na Kinshasa ba matuza ba kicha ba kaleso ese luko sila makatala papi mobali nelo mabelo kwa lituka bangala ozoke na ngata mabete mozo ko luko otuka mutu oyo azana pasi yo kanisi gesto belva sala on ba comédien combien to chaka sila zaki présente anga sala geste na belva sala to ayakate asa geste wana te ozomona mais pourquoi bino bozana pona ko accuser de comme mabebe nga toujours ka koleta madame Belleville so ici la tambola mabe madame Belleville tambola mabe il faut faire attention liwa ya papa na biso Richard na madame Belleville ezana rapport nini on négligé par rapport à quoi lelo comme Belleville azaki maman Richard to nini sa Belleville ba change non c'est tout la maman chose vraie Belleville azaki maman Richard to Belleville azaki le qui propre Richard to Belleville azaki ya Richard non eza collègue tout comme pas ko le kanabela tout comme pas ko le kanabela te bolingo bo latise casquette mo ya yete poani. Oh, mais non! Franchement, comment on qui ça? Le président de la République ou Azobu quand c'était bon on était problème nous c'est mutu fait la Belleville zoto. Ya soka ko sunga et ça par rapport il y a monde bazaki grand frère na petit. Mais c'est obligatoire. Avant de atala bino grand frère oyo a Pierre trop. En tout cas mbongo liboso ba ko tirer la morgue. Ya kwa mbome fait za mbongo na ngale kiné petit heure na ye. Elle a fait ça. Asalongos ni matalana apesa kutu mbongo caméra ezomona te mais bino bozawana seulement pona kolobaka baboba yango moni boyobonga te boana TV boana poto mais bovanda ka toujours na ba foyer boko tala esemida bosilama na komba Belleville soki bozoyoka te yaya bino bana poto biso to na Kinshasa to zaka na sile oyebinga pe na prévenir bino pour na sila bo sila ma pour na Belleville pote le bito zaki na mukolo na talita ya mukolo na leli. C'est ça quand même famille. Mais comment on Zuma analyse à sali à la quoi lobby Richard Mukoko a koufi pour la négligence à madame Belleville. Est-ce que Zuma zayana pas mais est-ce que Zuma mayele mutu ko la Zuma li bandi mutu ko la brique est-ce que Zuma za mayele Zuma mayele te yo quand c'est lo na malonge ba mnoka Zuma za censé Richard Mukoko a la négliger azaki le ka azaki ya Belleville baza tata mona Belleville maman moko ya Richard aza la famille na été pas bino oni bazuma wana bino boya loba zuma yo mona nukutu bocho kufe na matanga na bino kuna boke kunda mutu na 207 tika bo ozine cercle na kata 207 cercle na kata 207 ko zuma bo ata na mbonga corbière te oyo lobela ngote mida yo misro la finga ondoki famille bakanga ondoki na ba Congo okosa kabiso yo uta ndoka yo pa uta ba Congo mida yo expliquer biso misro lo pa uta ba Congo te mida ne mda uta ba Congo mwana mboka bino na bazuma ba référence nini bwana ona Kinshasa awa boyo osela kabiso babilo mo ezanga te muto ka zuma ze censé zuma ne loka malonga te ko bima na munoka zuma eloko ne kitoko sila loba po o batune ba Olanda exact baza eloko kitoko exact ata o ba loba te mutu ko la zuma de fois o sala analyse mo boy ko ya ba boba ya ba kizengi ata mutu atanga so ya ko sala analyse o zuma salite Richard Mukoko azaki négligé par Belleville quelle relation entre Belleville et Richard Mukoko le problème c'est ça boloko kuna kyo azo lelande bolingo na ye Bolokoko, tala mwana cercle tata nyongo. Yo no ti lelo nanu si la personne bongo ke sisa nyonga tata na yo. Beti lelo pesa ke mbongo wana ke sisa. Tata no ba so bua kaye moi o cercle da se longa ba kundai na mabele.
ozoka ta sote balongo na bilamba tata no bakunda mutakala na nini po cercueil nyongo bazwa cercueil na bango ozoka ta sonité yo betaka to loza madame faut ozongisa cercueil tata ozongisa tata na kata nzoto na mwasi na mobali ya mutu madame abota na mobali ya mutu ya oboti na mobali ya bato mobali na mpe mwana mukie mwana 19 ans ozokela ngo ta sonité mwana veni mwana mukie bongo ake kotia mama mukolo yo kosa bato yo za 19 ata munoko loka ngulu munoko wana na makolo wana eza ya mwana 19 yo munoko na makolo wana makolo na lokwa pukwa ni ati mungwa munene lokola 4 makolo misu lolo bozoya kokosaka bato mpe kende biso toya bana 19 yo za mwana 19 yo bolokoko mabundo ndenge moto afula moto ozokela ngo ata soni te bosilama bolokoko na zuma mwasi na mobali omoni teke ntango obotaka moto liboso ya kopesa mwana kindoki ezalaka zuma ta bosala sosasio na bino kindoki malembe boepargne komba madame Belleville se bozoluka bolokoko ngana kotouche na yebisa ko ndumba mama no aboto wana babala ye te kende kolukela ye alliance olukele tata moko mukolo ya koko ya fazer alaita mama ya bino alliance kema na komba Belleville yo bolokoko ni ya mandumba salite ta munoko lokola po ozoka ngata mabete yo sakana yo mona mama no no charity mama na ndumba omona ngote ozoya pe na komba Belleville sa muningano ya ngana kasungai bino se bo choquer si la pesarate ba parents na bino ne bato ba yo capacity si la na succès ni o ngana ko yoko la lobela si la te si la zelo côté mama na onde boloko ko muto onyo kwama ta mwana bakundi tata na ba na cercueil nyongo zo ko sabe papa za mettre avocat ndoka papa bino azaki recevoir akobelela abela kalimete tika boy abilimete ko ngabisia bo papa ki mettre avocat tika boy yo tamono papa ne recevoir azobela ponga bigambela ozoya kokosa pe papa bino mettre avocat ni matanga soni na pozo ya mettre avocat tamono ba wanga ne patata nyama keba na yo na oyebiso wana oni zuma nga konnu yo erreur zuma mama na la na maya kalamu mama zuma za na maya kalamu na se ya maya kalamu zuma soki bazo péché ba mbisi bako péché mama na zuma zuma lukozo la mama nona ndako yo mona nu kale so malonga zuma na ngote zuma kale so kitoko ya propre ba garçon bazaka ngo zuma na ngote sengla kitoko sengla klato tia zuma comme jaune mozoya na TV po finga madame Belleville mais faut ça ndoki mwasa baya biba na sunda kumona mwasi zuma koma olana ba mituka kapela zuma tambo na koma l'école na mukongo bomona kete zuma za nini te zuma tambo na kama l'école na mukongo parce que bana ana place aula le la wapi yo mono kuta na ya place ponge ko zoela ko lala kende ko tala place ba bandela émission na première riwana et pas vient ngana tanga kombote na PC ka mbote na première riwana kuna place ba tourna kana zuma ya kawana 6h ba PC place ko sokola pas gérant ala teliwana abonga meliwana ameleli tiwana azozela batu sko ba na ko ya pasa l'émission ozana na place fixe ko lala te ozuma peka no chelo kola mutoye makembo kembo na tata kembo ozuma peka no tebongo apoli ko na ngo calculer 19 OK bière ya turbo na efomi ya 2500 de turbo na 2500 ya action OK ko mela liko na ngo apoli vano fingi Belleville keno ko finga sila muta kocha bino kuna esika basaki nini esika basala be de consolation à papa ba lesa batu spaghetti na mikate ngo bula mikate na ni décoration ya ni spaghetti ko ezaki mikate na mbala ya suka kalinga ya spaghetti mbala suka li mikate na place batela batu saucisse batela batu mikate na mbala suka tala na musuni ezaki ato botonga matanga tata basila matango mbongo ndenge ekota kito olia mbala boy ndenge nini boke no sala place sone esika boti ko sala fête bokanga miloka ba sardine na kati ya boîte tala zuma bo sila mais aveni na bango makasi bonga za na place azalo mbwa quartier ko yali aneka na fula quartier sila ba bon makasi ka di sila ke sa événement wana sila ba bon makasa ka barate aza événement kuta nzoto ne moko osala ngo kitoko te bosuko bango ndo lesa bango ni wasaki événement nzoto kitoko te robe na bango etiki likolo tika to vanda robe ya loka Antonois
on dirait mutu basali mulongosi omone bazara papier ezela papier olinga bo nakati tala bokebaka na bino ya bino boyebi koloba te bongo natali ya ndenge ya kilobi na butu natali nga otyela mopono otoni différence yake na non on dirait chemise ya chiffonné mais nzoka kingo nde komi chiffonné okovanda na ndako te ozwi 14 couches à fort de totie otili kona ozwi 120 nani 12 yaya yango métis otonini yango oza mabe en tout cas vanda no na ndako salaka bavideo na ndako poza moto natali likolo yango nakolo yango alataki amwasa sono ebi na calcule siko batyela mopono batema na mopono na biso wana la ressemblance lelo tomoni miniature emati madame Belleville na individu moko na kombo soki ya MK oyo ya luka babezi ya buzoba na matanga ya papa na biso Richard Otto benganaki mais ko bengana nyonso wana ko supprimer ba vidéo na ko senga ba pardon wana alobi yango tabimisika wana pourquoi bien kazanga lelo azo manquer madame Belleville respect na niveau mususu mwasi azanga taitai loko ya misilolo na kombo ya MK obinje moko wana banemaka kanga lipeka peka tena linzanza akoma sardine soki sardine bo MK wa mukongo muneno nde bajiti ozokata soni te binga sona lokwa ye atanda ba video wana tie wana anga tate po ye siko buneke a gagner ozokate déjà bon biso nde to gagner yo to benga likona ngo biso to boy ko filmer ngo parce que to mona ko oze loko te mo to peso makambu ozate wa muta makambu te likona to ko la gloire à Belleville na yote obi tanga kota king ngala mona kete ngala ki beaucoup plus fort na yoto ki beaucoup plus focalisé na réunion oxygène na sala maman na moni ya prince na singa ne bomba ki ne maman ya prince maman ka prince atemi yo longwa vidéo wana on a longa vidéo te ngana filmer obi MK kumisa nzambe po madame Belleville pe mutabana po pamela na dipine batu batombola ki wabaki olibanda po na nga telefone nge panzana no yebiso peto la kisa ki opeka ke otika ni ko filmer peka te osali eloko te 5 minutes yo moi ça te combien ta 2 minutes te obimi zobo obimi ridiki na libando sengi pardon ba yaya te olimbisa ngai na finga kana nga Belleville te na supprimer la vidéo bo beta ngate pardon bo tika na kena kimia mais ko chamuno ko fala loba makambo mo chamuno obimi no baloka ba tendresse ba perez bino vraiment bino boza génération moko Natasha Boto tendresse yo MK mais botsaka munoko so boali boso Zuma botsaka minoko so boali boso bapangu na bino na so to kutani fara boy vraiment boza ba mwa kopa déjà MK comme la niveau ko fuka masenga pardon ba beta yete na intro angwa chaki na pantalon rouge loko asoki ni aokenda kwa nganga ko tala vraiment moi wana boye osengi no pardon yo moko fukami obitala mo bona pesi nani o tonton Orsi nini kande nazole vraiment kanda bata bongo il faut kotika ata moi trombe ata moi beta mais papa après parce que tozo comme na ba niveau tande ba 7e bagarre na nini mais ndoka mutanga muta tomboli ni pine ni pina muta tomboli ya boaki olibanda 7e bagarre zakite yo supporter du kofa 7e bagarre ni pina kuto supporter yete bongo 7e bagarre ni pina bimso kwa moyibi abuwa ki atindi ki okuto sansale soki garçon na yamba kaote o avimba banobenga soki ndani na soka azwa soka simba ki na nzoto te mais yo ngako bukana tako bukana moye na TV o bosa di nyonso basala ki yo moye na TV o bibimi ko filmer maman na bango te abima ki poussière yo emiko otembo zela zenanu yo emiko chembo te lokwa mutana cercueil ti yo ndongo zai ko zaki lokwa ibembeti o bacha onga zo yeba tengo mutu akimi na morgue sana o poko aspo bimaki mutu o bimaki na morgue mama ye mote yo morgue wana sana
obima ki mana morgasa na poyo na beauté na ba make-up osaki toza siko belle vie to comme c'est sila sila oya naturel ne belle vie ki naturel bongo sila wana atia beauté te ata ba Thérèse wana ba Gabriel wana ba ngoni en wana boya beauté naturel ne belle vie zaki bino nyonso na ye moko boya sans make-up aza sima lokwa banda bota mazaka ya kovanda yo sima ole ya na sima kenda yo liboso yo boya sans make-up bino to banda sila bozi Thérèse bozi Gabriel bozi Tendresse yo Miss Lolo boya sans make-up na yo moko Emika bolole wana ya Emika bolole na yo bolokoko boya Emika boya naturel loka belle vue nga zaki bongo sans maquillage li papa na se robe propre kaka boakami boya bongo tota bilonge bino ndenge esande bino mama bokoya bino bokoki koya bino bokoya vraiment bokoya place naturelle bino ba bilongi gugu magi olomba yembati basa bilongi mabe misako lia kala intérêt basa kitoko bo lia intérêt belle vue lo bokoma batuti bino intérêt na bino bo lia nini l'intérêt si la belle de bolini bolie merci belle vie yo madilo kosata basi ya bilongi mabemba ndeko misala kolia ya basi kitoko basi bilongi ya magugu bino Emika otala ki belle vie na soni otondeni yo sa comparaison à si la belle vie ça mo meka kate bino Thérèse yena matanga yena morgue 14 couches una libanda molile ezali me muto ngana kontinga bo metisi ni na ye awa azaki wana ya azaki na libanda la porte kasi bo ndenge nini bonga pezaka video azate bongo ya pezaka na kozwaye okay alaki loko mutu mo nini apakoli ngola ngabi yango oyo mama binzambi awutu wapi nzamba lola onje bata onda o apakolaka mabela ya jaune mais Emika yo kovanda yo mono nkuto za ngai ovanda TV po finga kanisa biso to aba yumba to biso to tuna tendance kima 3 bi à 0 tona 3 bi à 0 bozo ko ba ke tendance benga na bat na matanga basila tata sile salani so biso to benga ni na matanga salini to benga na kyo vraiment na ko siku tuna kombo famille na bango bandima kwa benga na batu sia yekuta mila abenga na batu na komba bisalu siko batu baso comprendre te parce que la version yé nango ke Belleville ndenge tabengani ye beve ko bengana ye Belleville ma vana télé Belleville ma temi na ye ya ki na boule nini Belleville a humilié madame Belleville à l'accès batu ke comment Belleville a salité comment Belleville osala ki le contraire Belleville elle était très jolie à sa tanda ki kutu ke matanga papa Richard et que ya la minute on a parce que azaki na makambune muso abana okendo sala sanga papa Richard ana ezue na Willery ezue na Willery asatanda kiteke grand frère ne Richard Mukoko akotika biso ozo ko filmer mutu na eni nyonso na keto nyonso yo kata yo za mwasa makaso bato batala biso pardon si vous voulez Bianca bato batala biso bazara bazoba te so bo lingi bo landela pa vidéo wana bien botala provocation e bandi wapi tango prince Luamba te mais biso ke bazo sala réunion o filmer te ngana ye matanga ngana o filmer bango te matanga eza ya mutu so mona ke mutu mobo ya na mission matanga ngo sko zo filmer ne pas bato bazali ke na Belleville ya là-bas papa Serge na nina Mosantu mama Loso Maria mwasi ya papa la biso pasa yaki wana na leki na ye na leki na mwasi ya leki na ye mwana papa Richard tafana ne bande la porte o sauté mwana mowei pona minja na muto ya kozwa o ya ko filmer bango kutu yaki batu mobo o ko filmer ta Belleville on a focaliser na porte na mwana mowei so zaki ne pas mwana mowei to ngato bua kono to bora kiota voilà oza kuta ta poate ni pina so bimisa saloma biki yupi okay mozona tevo ngo cha munoko oyo ridiculiser madame Belleville sia kitoko lokwa Belleville akanga bino bambwana ye bino ne baniau banyama mabe banyama butu na moyo yango bato balinga bino te boyaka ka na butu mbwa zaka partout mbwa omona bashaka bambwa toza te toza ba pitbull toza ba berger allemand toza ba bulldog toza ba forme nyonso
ya ba moi donc toza masoko ye to suyo pitbull azaki te ngo bika ki paso il faut ça pitbull azaki nga swao parce que mona ki boule donc ya dipine atombo yo poza munene mais muninga masa tomboli yo to dipine ba bete makofo mona ka loba sosu akoloba ni ala ndi te so ta 3 mots mama mukolo na ye ko lycée vidéo vilaine mona mukelo ka pa mezo kacho vidéo ale kata ngo bakati si Perez Polo batinde to supprimer ki o vidéo transférer ki ngo bien avant atina ke mo de atina non yaki na ko potolanga na tina ko be a sala ka transfert na WhatsApp mususu OK ozomona a sala a transférer quand déjà na appareil mususu donc ata to supprimer ngo déjà ça atina quand appareil mususu yaki déjà mais yaza humilier bimi si vidéo sko banana baza ba humilier bango nyonso akantaka aromata miniature sasa yeba so na zona obeto sasa so na zona obeta yo sasa pede nyama Perez moko boye yaza mobali pero Perez apmo yo yaza moye sasa mobali balobaka Perez aza Perez nyama yango azolela otuna lekechu ke na biloko nanga wapi otunela nga lekechu lekechu ke na biloko nanga nyama bakende na biloko ne na nganga eloko etelemaka te lemba nyama keba na yo asasa yo mobali wapi bibembe na bino boya pe na to komba Belleville na monoko na bino Belleville boma nani aliani ya bino atika bino na kipabilité makasi boye yaka tokomi na biso pe déjà na suka tokomi kokende molo po tokoma na suka lelo matanga soki mutu akufi charge makasi surtout ba comédien ba komo chango na mutu wa mama Belleville akomi nani ya ba comédien po charge nyonso mikumba nyonso balata yango kaye azwango te azana eloko kozwa te Azal eloko kozwa te ya Richard a contribué beaucoup na matanga ba comédien a participer a tia ba mbongo na ye bango pe fu bazongisa honneur oye pasala pa bandeko ba kena liboso envoyer donc ba la tela madame Belleville te mutu tout azana a contribuer mbongo na non na ça c'est a contribuer te na lobi charge so mutu akufi Belleville asala ki boya négligent ki ye Belleville mutu abomi Belleville a komi membre ya famille Zuma mayele Zuma bazuma ba mida ba ese baza ba kizengi bazoba quand bozoya koloba bongo rapport nini Richard Mukoko azaki na Belleville bazaki mwasa mobile le problème c'est ça pour Belleville o ba Belleville Richard akufi na souci pour négliger ki yo Zuma yo za munokolokola mbala langue beli bien te yo yaka zanga tokomi na biso na suka émission na biso bato ba retenir nini pe bambote na bato nyonso balingaka bato ba retenir boye Madame Belleville ana niveau mwana wana te tato tika peka makamba olobela makamba mwana ngo parce que mwana ngo en tout cas vraiment bato to bossa na tête wana événement na biso ya le 29 ya le 29 mars showbiz événement na biso eza ya musuni eza le 29 mars événement na biso ezali en tout cas toyebele la showbiz bozala jamais déçu en tout cas boya toya mobondo toya lokola ba warrior bayaka toya lokola ba spiritas bayaka toya lokola ba golo bayaka toya lokola ba wengemani bayaka toya lokola ba mupe bayaka toya lokola ba yale bayaka toya lokola Patrick Beckham ba Robino Mundibu toya lokola ba bina filé donc ba fan ya ba musicien nyonso tona to mema to ya en tout cas vous allez jamais décidé au monde à belle production d'événements la biso musuni donc en tout cas bambote nanga na pesi na donc les Sanzamba Versa c'est merci à toi Odette Lessa maman na Leslie un grand merci à Niki Lessa ya Richard Lessa ya Majos Lessa ya Dodo Lessa merci beaucoup na Irène qui a mis fil Lessa motema ya papi Irène qui a luta motema Richard en tout cas courage et Jocelyne qui a luta Nadine qui a luta Karine Zanga Patricia Branco Bibi Chumusamba pour pas décoration mauvais propre Tito d'Acosta Jean-Paul Kapinga le roi célèbre Christian Ngoma ya pichu du fond à mignon noble en tout cas vraiment vous avez belé Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci beaucoup à toi Jenny Le Macarium Kilo à Congo du fois belle et Pamela Matondo merci na yo merci na Koka Bawario Azaki papa pour ta famille Bota Azaki derrière la caméra
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. To komi na souk émission na biso to consommer film na biso oh Maman Belle-Vie ateli biso na Belle-Vie TV mon aîné to consommer vraiment beaucoup à la décider. En tout cas, tous un événement kaka moko événement de l'année où ils le 29 mars na showbiz to somba penza ba billet parce que événement est très important pour tout le monde. En tout cas, to somba ba billet beaucoup à la décider vraiment boya ko mona ba star na bino bolinga eza occasion muto mona madame Belle-Vie te muto akota showbiz te eza occasion na $10 ya pamba VIP $30 to kota vraiment et ko za la bien makasi to soutenir ka star na biso tombo la star na biso na kombo ya Maman Belle-Vie. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Goulala patron je te salue aussi, maman Gina Mabia la bambo teno belé, la maman chérie moi aussi, maman Germaine Makies na kata France, Jeanne Mboso na kata France, je te salue aussi, Nicole Makalou moi si ya bébé, Frida Koni kana Gilles Kapene na kata Bruxelles wana, père double na mère double bambo tena bino belé, papa Kulutu ya famille bota gérer comme betex bambo teno belé. En tout cas, vous s'abonner, vous liker, vous partager vidéo, ba commentaire na bino wana ça la biso pe bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko makasi. Merci beaucoup, à la prochaine, bye. Bye.